Deti yo polo yo gabela $100. Na boa ki yo penga $100. Po idona ngapina ya Hans Luzolo mais na baya kana mamba ninga sala mambu ya mer ninga gafela ya mer kalunga banimo. Biso tekmine to go ka mambu te pinga ine na boy. Na muta munene mo boy. Pinga ine na boy. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh, toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia. Na kuma kilo mkusi. Sa complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratora TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratora TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend beaucoup de la biso na Sarato la TV, chaîne au Bolingara Mingi, chaîne abino et actualité, abonné nyo sur Sarato la, dans les larabino vraiment il y a trop beau ça la wana pour nous côté là bas émission abino voilà, l'émission abino vérité, na yambeli bino bongo, ngabinga kai, mona suka ya artiste comédien nyo so, likia likayabu, oyo ba tebele ba mitunaka, izara ndenge na ye, tezara ndenge na ye te mais tokomeka kosola na ye par rapport ya actualité kaka ndenge ezali parce que balobi mikolo actualité eza na ngambo ya baartiste comédien bazobala kapi mibale ya bato baartiste comédien bazopiblie basectape na bango vraiment bazosala baka kosola yango vraiment merci na bon de livre monseke derrière la caméra merci na la patron na mama Sarato la merci Susu na Jonathan Kivuna 10 amis bali merci na sponsor na biso Azir Ababi papa olingi ozala loposo kitoko mama olingi mobali nazala kitoko sombele kaka Azir oya mafuta moko ya kitoko savon moko ya kitoko eza déjà disponible na ba plateforme tout ya réseaux sociaux na Kinshasa pe eza déjà disponible vraiment somba Azir omona ye bakobanda lula mobali no makasi samedi chez Joli wana balobi répétition wapi rumba nde rumba balobi olinga koyoka rumba musique na biso ya balutumba Madilu système papa na biso ba pekale c'est-à-dire on aura musique kitoko ba redamisi yaka samedi chez Joli on aura musique kitoko avec l'artiste Diego Milito Mote Kopela Maye Mazali Maye Malika na Maye Makoya c'est-à-dire ndula kitoko wapi ingénieur 15 Basele na montage wana na PCP bambote ba bon guérison na yo mon frère bon délivre bon c'est que ceux qui ont même langage nanga au kofungola na plateau bande ko ba découvrir invité na zana na plateau nanga Likian oh Paulin papa boni bien oui gayara musala toujours internet lignea bandi bana Sarato la alongolo na mai abikisiwa zaya mokufia so Sarato la te mais Paulin kalunga bengana opani papa plateau nanga mo bani ba question est-ce que ba yebisa nga ba bengana ba kalunga ngasi ba bengana nga obi vérité c'est tout ba vérité bon vérité mo bani ba na ngai merci à vous l'antenne tana le bogo le bana le bara vérité na le bara vérité merci voilà likaya bubuni santé nengo mona yo mona ne mabe mutamunene we santé woza mabe likaya bata biso baza avec l'été yo mnene boyo o talonne c'est manette sino ya mabe za nyompi likaya tutsi ba jiko na mono bien oza mukie amukie makasi limbisa na terme na ina lo ba complexe nani na tayi na yo na biso bataminene wa complexe bon livre dikabo bana na émission na moto pe point una émission ti tolo ba vérité kasi photo panza vérité ngoto yebage muza munene likaya bwazawa na chaîne Sarato la comprendre c'est nanga pe muto mkiebo par rapport à game yo ndingo mune na façon nga pe na mona façon ngai vous comprendre qui est likaya voilà merci likayabu nangina batu bandiko bayeba parce que lelo eza batu bete bene ba mona de abo msuba aseka déjà msuba asepa déjà likayabu okanga libanda mais Kinshasa moi likayabu abima wapi bon merci beaucoup Paulin omoni mingi baeba tia mingi baeba tia internet ya makambo na kisasa yo obwaka mutaka belo dembe da show to nani deti yo Paulin yo kabela $100 na bwa ki openga $100 kando za mutolela ozo diminuer makasi te kasi te to solo la dans le bateau le ba 1000 ozo diminuer makasi te na diminuer te Paulin moi omoni te fa ya kini eza c'est bon te fa kini c'est bon mais internet visibilité makambo po monde entier tala tango bwa ki mutu mo boya poto po bata poto pe ba social bwa ki mutu mo boya poto tomso ko kabelo tomso ata 300 € kanté mais siko ana kini obwa mutu ni o kabelo $300 $400 abula futa palin comprendre so apeso $300 monika kuei babengane na palin pas à foutre là kini za nango c'est bon mais poto visibilité ndeti na chaîne Sarato Sarato là na lobby déjà na bandela te na takinga te comprendre
visibilité ça tant de na talama déjà na boaki ma munanga mo be gradio c'est ya kopo les États-Unis ayoki de libanga bigi likayabu ape mudu ape na famille na ape etalela na pese mo lo mo ba kota ma western comprendre awana kina na ko changa western azate base mo sa tu ba ko changa ba western ba masala ngai ba masala nga ba gradio c'est ya kopo na obwaka mutama kama. Merci Likayabu. Betele biso na parcours na yo Likayabu. Lelo yo Likayabu kaka Likayabu bimela wapi? Bon Likayabu azamona mobo azamona Gilemba Oxygène groupe Agora. On a pena père. Si ba tipena Likayabu comme Likayabu za na grâce à Oxygène. Ba premier recrutement pena tant Oxygène a longwe pas ko ranga phénomène et sobe. Alongwa sali maman Agora ba première recrutement za biso to na ba papa Henri Carolis. Ba lolendo mbote place za. Autant pour couper la maman, mes condoléances prise. Mes condoléances papa Henri vraiment on est ensemble marqué liwe zanzela na biso. Papa bokwa auto couper la pe moi sine pe ka mikolo. Tozayana bango na Agora, tozayana ba président Jacques. Tozayana bango na Agora. Donc muto atra Agora za Oxygène donc tilelo Likayabu ayeba na za grâce à Oxygène mais ici mba na TV panzana ebo asana emokile. Allez yopo ocholi na yo ngape na yo chola likapa yo sape mamu na na pas via na moni vie simbite na longwe pas via na to bomba kana fula ba groupe msusu to sola mamu to bomba na fula ba groupe msusu na tana ti mais en namba parcours na yo mais na mini chose ko na clan de Basile pa Aisha Dada mwana ya poisa mobu aucho saba video mitakala bo de demande à mon zo attaquer na Herman Kasongo. Oh kasi yene mdana actualité aza koko na bien sûr mais ko ta koko ta ka mwana moni eloko koko amoni plan ya koko on comprend plan ya koko peko ezeba sani ezeba ndeni oh yo tele vidéo ngote matala yango bien plan ezeba etele maté mais nani Likayabu lokolo côté to kota bega bikambango koko na bino asala vidéo ali boso to comprendre que zaina circuit deuxième vidéo troisième vidéo yango eza pona ni eza ndenge na ye to eza ba papa na bia to ali boso za moni to ali boso to koloba nini moni to ali boso za mwana mwasi to msusu azwa yizemi boy ba bezere on comprendre famille sani et comprendre que eza erreur ya mwana biso mwasi. So deuxième tout temps oyo zwazi mes erreurs. Tes erreurs yo mo mutolingi. C'est que ya cop na ye. La cop na ye. Oui. C'est ça la cop hein. C'est que ça la cop bena au 1000 films pour toi vous c'est ki ba o ba filmer ngai. Na ye ba kiti. Na ye ba ite sko deuxième tout bena boy. Yo mo pena ozo pena vidéo pena yo mo ko do. Plantation pe moins Dimitri Balado. Ça comprend. Yo mo pena ozo vidéo zipi na vidéo na suko na sko chibiso we. Au fini solution. C'est bien que taros. Si côté on finit solution ingi la sani. Aux gens proposant na snap na statina na snap. Siko. Wana lo bizere. Era tisika sala ngo déjà. So eloko bongo esenga pe na bato ba sala ba plana. Faza pina na makambu na ye. Yeso makambu aiti. Da moi ça munde ana chepi na crème. Mais dongi. Papa tika. Takala Likayabu sobo monyo mabeo wapi obidini on comprendre Likayabu yo na nzoto yo ndongo za nzoto nezo répondre on comprendre Paulin omoni nga Likayabu ta omoni mambo ezolega na monde na biso ba comédien na rigueur makasi et puis ba viona ba bebisa so ba copain et un groupe mobo groupe volcan dans groupe WhatsApp balobela mamba na fa pona makambo ba mambo ya mitakalisation ba misusu ba lia bango na basima likola ba iPhone poani ko envie to nini succès za ligamba mangonga succès omoni Paulin na opesa exemple moboye moi soko sur la bilamba so bosin savona mai sala ni sila ndé succès za ndi mona kwa soba ko muduka ba base mo boy ouais comme sous base te comme busoba comme busoba
Vraiment le succès mon fort par force. Et comme Buzoba. Succès moi une semaine. Et comme Buzoba. Et logo là do bobe bisa suba marché na biso ba noto ya lelo. On comprend biso ba noto ya lelo. Voilà les gars pour na vidéo moko ya gagimo yo na vidéo loin vidéo na zé bisayo les gars il faut ça la marche de santé moi petit vidéo là pour ça la biso vraiment bien après to zonga to mikana ko solo là par rapport ya kombo ya likaya boy là c'est wuta voilà bon des livres sur le même langage nanga moi petit élément tous les cas. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec artiste Likayabu auto ko développer naie. Likayabu yebisa biso na kombo ya Likayabu wana. Et vous wapi? Bon, merci beaucoup. Nalinga ba mission boy. Sali bina bien. Sarah Tola. Kolo chenyo sona zali logo la beda chou. Mais na sali les Regina Paradis. Obini. Likayabu kombo wana eza muta pesanga ngoza poisa na oxygène gile mba yimta pesanga bina komba talika santé bia yofuzala Likayabu tema pina peka mukongo na bia après tout kino ka bo pona ndo linga ngote après Likayabu poto yi bakupu mu bando pesa ba kombo ba we mafuta ba oil ta ku ba tomate poisa bongo agenda. Ah, il me doit être un gagnant de tout. Tu es présent, bon, agenda. Massa, agenda. Si vous tombez à passer un combo, il y a pas mon nom de la région de Baninga. La région de Gara, groupe Moboué, à présent, Sungolo Pagala, Sopé Pechuana. Ça va pas. On a un groupe, on a un groupe à Barizot. Oh, Nani Barizot. Na kinyo to kana kombo wana lobi. Ah oui, aza comédien groupe yem tapé ça ba acteur ne ba kombo wana. Ya bieti. Ya ba futa ba tomate. Na ndo ba groupe mobo mais komba présent wana na bieti. Ya na bieti. Yebi na te na bieti. Na bieti na bi ba mama kalunga na bi ba présent nga ba la DSOB na bi ba vidéo loin. Kasi vidéo na pas on trop joueur on trop on zo. Te wana grand poète. Ba raison le joueur on peut trop te on o yebe. Bon na temps jouer na bieti été. Na bieti na bi ba. Ba ko ilonga ah. Ni ne sala yo. Nzonzing Tony. Te nzonzing ite? Te apparemment trop de nzonzing trop de blogs à YouTube. Obi komi na vanda. Obi komi na vanda. Ai besoin na matete. Merci. Mwana kazi dingo. Wanani? Mwana kazi dingo. Oui, mwana kazi dingo. Nazarana bango nazarana ba deko ilonga nazarana ba mubiki sisifwa. Dika bwana ningisani. Oh, mupendezi. Dans mupende électrique. Zara mipende. Mupende électrique. Zara mipende. Ta balinganga ka bongo Ngalikayabu balinganga ka bongo. On appelle la bosse na poto. Ah? Bosse na poto ba bunde. Te pour les rien. Yana sa musala mambwana na ote. Mambwana na ote. Sogi ayaye. Mambwana na ote na sa na musana ngai. Ikaba sa musana yido. Mo sa poto te. Ana ba. Pour mingi ba comédien mingi ba kana ba sa poto ngana na mo sa poto. Kasi surtout bino bato YouTube. Bino bato YouTube pour les ba te ba mo kabola. Nga jo atroblo akini nga ba blo ba YouTube nga buso be. Te ba miko saka ba o ba lo ba na jo atroblo akini. Sai baba groupe mobo ba kutaba kisantu ba kutaba ba yolo ba ni donc. Internet makambu, internet vie. Ndeti ozabwe pa saratola. Ndo ozabwe ozangi mo cité na poto. Vous comprenez, ozangi mo cité na poto. Ozora basket, uta poto yaka, ozora ma short, ozora ma jean, uta poto yaka. Mutunya kinyo ka. Non mais tiko go betchan li bako. Merci. Tiko betchan li bako mon. Voilà les gars, tout à mona maman na biso de la paix à auto bala artiste comédien, ça va ça il bino grâce le mo bala. Mais apparemment ma bala na bino zaka ki ora bala ki mo bala abato. Si le bala maman de la paix, bala ki mo bala abato ya maman na biso Belinda oyo na miso ndulu za ya mabe. Pour tous les mati na ebisio
benda atika mobali ya bato mais déjà libana pesi salam Paulin moni mamu susu toko condamné te tom su to condamné taki mobali to mobali ya ibike abeta na belinda yesus pas de la paix susu bani c'est bon mi bali bani maram c'est bon mais bani anana tan lo ba mambo na tone mamu na bangwa na fini na ngamuti ana tan lo ba mambo na te na bango déjà salama déjà babala ni do bana mamu na bango yo tu na question mususu go tu na ba question na te wana mamu na bango les gars pour tout on na scène est-ce que aux on rappelle normal ndenge bande comme sous bazape normal vous sentir qu'il y a zo jouer pe bon tonton veste et boye ça la rompe soit ka yo za na ni te na sala ga ngai ezate ka ke na tikala ga lokolo mo ke lika ya bona tikala lokolo so ko le mo boy singi bina bona jouer normal et bon tonton non sala na zangi lambate ezangi lambate non sala pina na jouer pina normal classique jouer à l'aise so pe place à comédie yé na beti pe comédie non sala apparemment trop trop comédie bien sûr na trop comédie na kokeka te ke na lokolo mo na zaka te médiateur to na zaka défenseur okindi no ya opanza boso lelo na sali so groupe na ngai ke singi ke place mo bena vanda na principal non vanda na mais venant nga vu de loin venant nga goûter père na ngai koko na ngai do wana grand prêtre au moins so go jouer na vie de loin aumila puis ye nzamba ko bomele loti aumila vu on a pesa mutu temps na scène au créer so créer à moni ko créer le mo bien yambia on pesa sens so créer peut-être mais ya créer ka boulot créer des blogo banzonzi mo tout ça là c'est yo aussi pour sentir aux na scène bien aux jouer à l'aise c'est faut vidéo là ça là wana ata vidéo azate ata mutu mususu azawana na obeta ata mutu mususu azawana so lianza zana beta pena balianza na beta na ba mbode o to kenda na bango ningi mo bwe ezate ka ke vidéo azala tonite et ka style ya ko jouer couper to lo polele singlozo boka ka boywana e uta yo wa merci style wana era idol nanga era idol po idol nanga pena ya Hans Luzolo mais na baya kana mamba ninga sala mambu ya mère ninga gafela ya mère kalunga banimo te ya sala ya wana ninga comédie pour bana matete bolingana ke asana ninga comédie tala cha peshanga na omoni mama kalunga ta omoni mama kalunga ba mama kalunga baba grand oui baba grand to ko tele me kalunga na tala na baba grand kalunga na ibite so tala nzonzingi ya papa lopango na mona tala yo mamba sala ans ta tiba ans ba benga papa ans c'est ba mama kalunga oui on comprend c'est ba mama kalunga ansa ko bungela mama kalunga te na sepelati te mais le sala na comédie pe c'est ce qui te na ninga comédie te yo si do na bien elwa chauffeur a tout yo asengyo pardon et ta ke wo ka de passer face à une femme même hôpital ici bo so ko chauffeur moi qui maine maman qui déjà maman qui ça déjà yebi monde na te de yeba ki kalo na ansi ya lobe mabe pona kalo na sepelati déplacer au baya penza ansi na baya te na mibenda na ngai po na zabe idol na ye bandenge na kimi bandenga ba ansi na ye pina na mipesi kilika yabu po nga likabu ba apene école na ye de boni bane bele ba olanda ga fo bo continuer boya bolanda na apena mutu msupe o mibenga be delika yabu bien coupé alukika coupé po couper za cher o vie o me couper na loba na ndaku na biso mungolo bungisa na tumbinda o bibi na tumbinda ulikola couper rien po na mona ngosuwa no ko sumba mususu te couper o pole ele yibila mano lati ele yibila mano lati o couper makambu nazo mata ba avion na couper o couper makambu ça on so na système so na ki ya OK somba billet pour na mata o kindi pensa kana couper
ça comprendre surtout na teli que mutu mo boya gafele mère mo boya esa que sote que yo ya bana matete to ni rien ba mère na baba grand te atanga mo biso surtout bana tu ya kalunga to sepela na ngoti ba mère na baba grand eza lo mutu mo baleki ni miso finga video to afinga pakalo to afinga maswa ku to afinga ngana défendre pour baba grand tu yokuta bona monda ngo même akambone sisi la koma yokola musayango te ngana sepela te ngai likayabu na sepela na ngati obi to ba vérité te miso vérité kasi tout ça mamba ba vérité na lo babo solo lo ba vérité ngai likayabu na sepela na ngati voilà likayabu sikoyo commence la sikoyo école na yo mo lo bien bana ba komo bimebele na ba style na yo esala ko ndini tango ovanda esala ngaki toko na muna ke mudo chepe na maquillage siko ile bo mabao nini fuba kuma munene lo wanga apa fuba et puis pour les nabeto lisomo et puis ke biso bata minene ba maladi na pesa la ba AVC balibaku balibona pesa ka balibaku totolinga pénétrer tout ça ba trop stressé na bi bien Bandela trop nini oyo ki déjà ti badela ti baba tu ba yite mi kweza ina retard te ngana takinga te takinga na bandela trop takinga azonga sima te so ki déjà ki o ko po malade ngibise za la bongo muna to msu AVC ça vient avec na o kaka ni o kaka na te o dela lo bagi na lo bagi déjà vous comprenez biso te mene to ko ka te ki mutu mo boye par rapport à game te par rapport à nini ya game par rapport à game anyoko la yote wabwane biso te mene to ko ka mambu te pi ngai ne na boye na muta munene mo boye na mena vitamine ta munene mo miyela yango moko tala mipende minene mais so esa ko imaginer que na pesa 33 débattre oh mati pe pese pene bukani ka abuki pesa ba le wango fona tuno yango le kabu pesa na combien 33 débattre kasi c'est au pesa 33 kg gas eza kilo na biso bata minene eza kilo na biso bata minene sans point na sepeli kande école gabo former bana basi mo santu ba ebido on former bana na former bana yo yebi inspiration we ya ondeni inspiration ya ngai omoni couper o ya petit frère na ngai tali couper o na bia pesa no couper singli na ngai comme sur mon monté na scène na pe tournage mo banzo nzeng boye to ala pe kana vidéo la vidéo bi tikala maman na tenio natska na déjà au déjà qui débat 11 ans tenio 11 ans déjà ya carrière likayabu ba mauvais souvenir na boulot ouais ba mauvais souvenir na ngai na OK pena tournage mo ba becho pena libaku donc ce tournage en pe cameraman a été ba cameraman mo nyonga biso ya vraiment akangi bila téléphone la tasu ba bing so na tournage mo bla nzonzi bani ba pibino bala carte pour jouer moi vous la rater jouer ou bien avec la cameraman pena ko ndela bila appareil de votre correspondant soit ikangama zongi susumule beti so poli nga bela na kina tournage mona kitambo ya Héritier Kapuka place za bambote na matembele ya Chino Sacré na tournage na kitambo pole na koma na kitambo maman na mauvais souvenir baboto linga téléphone dikaya buka yeyo opesa biso mu etasku chomo so uzapena ki tant komi na refo benga bato ba bengisa kuna tournage go benga bondeni siminja na zone mauvais souvenir soupe na bella gana tournage boy nzote bandinga mamo malade comprendre nazongi pe pala tournage okendene o tena bien il faut que ce misalo limité boy bani non ça comme ça na kimira banchiki na musala wa ngaso omuninga pole ngalo bango ngale lo so makambo pesi funa sunga ba ofele
nasunga babola namona moto akufa na hôpital mpona epicranie kaka oyo ya 50 francs esalanga siko bien te nayebi nzambe so pambolinga loo na vie naosunga baorphelin naosunga bato baa na bahôpital biso mpe basunga biso biso mpe basunga biso mpe bato ya poto omona to mosusu moto ya poto mo boye nga na bandeko na poto me bakotyanga wester te bakotyanga wester te me obwaki moto mo boye ya poto boye obwaki 5 boye ofunga pena whatsapp boye batindilo 1000 euros surtout moni c'est la première fois batindilanga siko 1000 euros naganga lo akanga na pale mama ibisinga nini na bitelo te ina na wester ekipi na zwila wana bani ile usalanga nini tukina no metro tiyo yebi mwa sala ya okuya pour na koya te eza batan omoni vi nyonso ezaka ya kosala bamini te nyonso eza ya ba tosala mamu na baloyenge basentiment bashisha tosumba pese pole muna asomonika mwa mubu ya kwa sima papa tosika mamona ya rappeler mama mususu deba caméra boye likabu yo mambo esila te ulangwa na memayo talanga mutamune likabu babo souvenir no na wa babo souvenir na ngai na bulo na shenga na shengai na pe malaise na futara pala me na olinga skoni na bala na oluka mwasi wa bala aluka mwasi wa bala azaka mwasi et puisque mwasi na olinga na bala aza mwasi mubwe kwa uti mboka kwani pour mwasi wa uti mboka yo a star pourquoi que préférer ka mwasi ya uti mboka bino bokomba ko envier basi ya poto basi ya bien bana bakina yomba moka mwasi ya poto mwasi ya uti mboka ebi basa mboka mwasi wa uti mboka bakota ba village ya kati ayebi mambu te bota mona ko ata mingi yoka ayebi makambu te yonde mobali nde muto komisa ye propre bele mo basket mo jean mo bablo na bonga basi so zi mo sakini ba ebebele basa kini olingi mo simo bakini me ana ba numéro muso akoma Don Jacques no ima comprendre siko ngai na koka sentiment te na koka pe ba charge te so ngaka mutanketo fona ka mutazua to muniki mweso ko sanga trop na obunda na obunda na olinga ku bezi mwe ucho sama mwasa mbali wa obunda be baji wa video bani na ba comedy open otanga kombo te ko te ngana otangelo kombo ana otangelo kombo za ki tournage mo za ki le ka côté à bon marché to mona ki longi ya Brufil la merveille to mona ki ndeko na biso Cardozo ba le beza bezi za to eza ninte baza pe ba plus baza mwasa na mobile te bezi za kabongo te pole bezi za kabongo te ba beta kabomba e masam moni mambo d'autres pas pe to ko pesa pe nani raison non vina biso wa pedo nani la duchesse vina biso pedo mamba lo la duchesse a pédé to a jour aniki na lobi vina biso pédé mais il faut détailler bien vina biso pédé abiki ba tournage ni za so tournage sili to lingana biso na biso ana raison mamba lo ba kindumbe za makasi na monda kubuka na ti nga siko bambwana nga kapena so na tournage mo bona sisi tournage kangi bisaka na nga na kei otena bana lia mo bwe popa tu ba mo bo même so fort ba mo chef so ba poison nesinga mutabwe so cheninga poison ozwa nini nzoto boye pena obominga ozwa nini Paulin ozwe loko te ena petit mo afinga nga na groupe na WhatsApp boye nani Natashu tala muta mikoa boye ozwa nini ozwe loko te obominga sikuna linga te sikuna za batro ba lycée banemo tango benga nga na sa na palens na so ya na kota linga nga teke so jour à tournage na ki tournage na sisi tournage na nga na jouer bozimbo na bo pesinga na kenanga ki to vana na place mo na barbo na linga ngo soute voilà likayabu to komo kende vraiment na suka na lingi avato ka bona nga na yo omeka na ko kotela biso penza na scène penza
marqué à vie de Nazate, Lias Nazate, tous à Rangana na Kiti. J'espère que aux artistes, mais quand on côté c'est bien, emballé biso na moi comédie moi ça la biso moi bien et ça la paix ba abonné na biso bien et ça la paix ba oh tout balinga Sarato la TV ba nyonso balinga likayabu ba meka susu qu'on s'est trouvé na tonga le kitoko to pourquoi le bien. Ouais, merci beaucoup ba fani to ya Sarato la balobi bato tu ba fêter ba anniversaire lelo ba joyeux anniversaire na bino lelo ezam kolabota na bino bolinga te muta becha bino libaku po ezam kolabota na bino so muta bechi bino libaku sona na ebunda na et puis moto azabota mi lelo aza mwana bébé ba pakole pour débala te pampers mwana bébé abujaka ta mela c'est ma beli amelarimi c'est ma beli abujaka te akendaka pe barte po ene na koka sentiment te na luka basoda ba betanga masasi puis basoda banani bana moura sona moni bana moura te ba pem. Merci beaucoup. Yo luka bana moura beta masasi kasi betanga masasi pesa mkola botama ba abonné à Sarato là. Yo pourquoi ça sto jouer zo bibselo Bon eza façon hein yana mutu mo yana comédien mo boye alandanga pe ko bebiselo nya oyebi hein comédien mo bo alandanga mon jeune moi bibisi kamikolo mo bebiselo nya kasi te école pour le moni ça va passer ça va passer ma bien ebisa yo on a bena bo ya tika boulot et simba et ça va pas si fort. Voilà likayabu oza susu na biso na kinte ozo voyager ozo kende Braza yebisa biso Braza production ya nani. Ouais, merci beaucoup Paulin. Braza no kende pona makambu ya les amis de Chico Pulolo. Toke ba tournage mo bekuna. Toke ba tournage mo kuna bon. Tous en Braza point noir. Tu vas tourner pénébila point noir. Tu as Lubumbashi to zongi. Tu es sous Matadi donc. Tu as tournage mo boto tourner kuna. Na bokasi ya bola matembele na vina ngajino sacré. Na bokasi na bonde mutu ba tambusa biso na héritier Kapuka force tranquille. Bonne mba tambusa biso. Ba Monique mpala bazana ba oyamba biso na Braza. Ba président tendresse tuna baby to na bango. Ndi mutu to sa tourner wana puis to yekini pona par rapport kakaki ninga tika groupe na Braza les amis de Chico Pulolo et le Braza c'est-à-dire na cadre honorer mémoire ya artiste na biso tika biso Chico Pulolo. Voilà, vraiment c'est-à-dire que décembre déjà novembre décembre ça déjà plein. Ouais, novembre décembre kozonga na ngai tozonga tosaka un mois. Tout ça un mois. Ozonga na ngana ozonga kin yebi jour anniversaire na ngai na yebi ki mama Sarah o souhaiter ngata botama na ngai sanga bien Paulin caméra bon délivre donc o souhaiter ngapa na botama na ngai et ça la bien na sepeli pina na kay na sepeli pina plateau c'est la première fois na mona ba chaîne ba YouTube boy organisation bien malili ni no yo kama malili tana flat vous on a quatre flats mais plateau c'est bon bonne organisation bien. Voilà ba dédicace na yo merci likayabu ba dédicace na yo elo na kolo baka ke chaîne ko nzamba tshongo liboso pena acha loboko ekende liboso organisation bien mais mère moi idée ça que faut ça peut bofelina attendez na lobibu na commission faut ça peut bateau tous déjà na fondation déjà ça la epinda dia otala moni ko na reta tant ko ta otala na nité ba lo abwepe so boni bokende ba place mo bo bengi ngape na e moi par rapport à ça là moi bien vraiment té ozala ba dédicace beaucoup na c'est mon centre depuis France et depuis quel boka merci beaucoup na Masalanga gradio c'est à Capo depuis États-Unis. Merci beaucoup na Revedi Mangoyo depuis États-Unis. Merci beaucoup na Diogo Fabrice Aloa depuis France. Merci beaucoup na Diogo Kabangu Nzuzi depuis Angola. Merci beaucoup na Sabrine Mboyo et puis Poto alingate batanga mboga zame azaka la Poto. Merci beaucoup na les amis de Paulin Mukendi.
napesi bino bamboti donc merci beaucoup na Fabrice Kibumbe, Fabrice Aloua, merci beaucoup na Rabi Limbele, Chapior Ikiozana, Cornélie Malongi Bilambe Belé. Merci beaucoup na mon père à moi, merci beaucoup na Maman Landou Konde wa Mama Botanga. Maman Landou Konde bambote na yo. Konde Maman Landou Konde bambote na yo. Donc merci beaucoup na ba oyangai tous les amis de Likayabu. Merci beaucoup na ba bonnet tout ya artiste Likayabu. Merci beaucoup na groupe à Volcan. Merci beaucoup na Semo Santo. Merci beaucoup na Maki Mayo ya Lipa Moto papa social père doublé. Na Zozela gaga elaka. Diogo Fabrice Alou, on a joué $5 dans l'objet de l'émission. Et tu en as payé $5. $5. Merci, Kayabou, merci pour le passage dans le plateau de Bisso, vraiment. Maman Sarah Tola, j'aime beaucoup. J'ai dit, dans le lobby des gens attaqués. Merci d'avoir abonné à Sarah Tola TV. Vraiment, tout ça, la rabino toujours boulot, lobby. Sarah Tola Musala, toujours Musala. Merci d'abord de livre derrière la caméra 15 Basseli. Tout travail na bango tout awana Sarah Tola TV. Merci na bino nyonso, merci na ba abonné na biso. Ngai na bino to mona ni bongo mbala sima na ba invité mususu. Oh numéro de téléphone star. Ouais, merci beaucoup. Ba oyangai oningo contacter Likayabu plus 243 89 69 50 288 plus 243 89 69 50 288. Na bosanité Abedachou patron. Momo nangate. Merci tout le monde mbala sima. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.